nakangi mwana nanga ya mobali na mobali nanga na mbetu. Abigail depuis na bale na mobali nanga 20 ans déjà yango. Tanto lingana na mobali nangai akutaka ngai na mwana nanga moko ya mobali azalaka na inane. Mobali ayeko balanga. Ngana mobali pe toboti bana misatu na mwana nanga o na yakina na bilbala basali 4. Depuis na bale na mobali nanga 20 ans yango ya Abigail. Mobali azalaka bien na mwana nanga o na yakana na libala. Azalaka bien azwaka epe kaka lokola mwana na ye. Mwana pa yebi kaka ke wana papa na ye. Ngana salaka na bimana tongo na zonga ndaku butu. Mobali pe asalaka. Mais musala ya ngana mobali na ngai eza différent makasi. Eza na jour moko boye na zonga kindaku penza avant makasi. Bana misatu bakendaki classe. Mwana nanga mobali jour anga kendaki classe te. Tango na komi na ndaku boye na kuti kimia na ndaku. Na trouvaki en normal, ba idea mabisa la kite. Na ke na chambre nanga na kuti mwana nanga na mobali nanga na mbetu bazolia chocolat. Abigail oyebi ke mayele sila kinga. En tout cas na senga kinzambe na miniti ana apesanga maîtrise na longwe wana na malembe na talaki bango na mwandambu. Après na bimi na vandi na salon na banzo lila. Donc na mona kindeti likolo na se esangani na silaki mai na makila. Donc 3 jours déjà yango depuis na mona événement ça fait déjà 3 jours, ça 3e jour de na suite décision ko betela oli solo oyo. Abigail ba cri de joie ya mwana na ngai na so yoka kango nyoso na matoi nanga. Na so mona ndenge mwana na mobali nanga bazolia chocolat mwana nanga ya mobali. Abigail na ebite na sala ndenge nini tisikoyo baebe lokote baebite ke na mona bango na zoyeba te na vandi sa famille na loba na bango na donc na ebite na sala posa bobo sunga ngai boy na ebite maele silinga na ebite so na sala ndenge ni na Abigail. Donc na liaka lisusu te pona koka lisusu ko lia te. Donc mwana na nga mobali na mobali na nga. Ba histoire o ngana ya kobeta na TikTok ezala ba histoire vrai. Ezala ba masola ba ya kobetela nga. En tout cas na mona kaningi mokili ezokende na